ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na babouton, oza na batache, oza na batampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numéro na biso kaka ndenge esengeli. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo bandeko nanga koya kolala kolamuka na ya somo, koya kolala kolamuka na ya koinda, koya kolala kolamuka na ya kobeba kande na lobaka toujours ça va inda ezo inda eza ya koinda na ndenge moko ya kosangana te o. Mama na biso Loro Mbongo, mama Loro Mbongo bandeko nanga toyebi biso nyonso aza bongo musala nzambe ya tongo. Ebele ya batu bazalaka beni na banzembo ya mama Loro Mbongo, ebele ya batu bazalaka bazwaka pe lipamboli na banzembo ya mama Loro Mbongo kande toyebi. Ebele ya batu bazala pe geri na banzembo ya mama na biso Loro Mbongo. Toye kolala kolamuka na ba dossier, toye kolala kolamuka na ya koinda, toye kolala kolamuka na ya kobeba, toye kolala kolamuka na ya somo. Kande na lobaka toujours et encore makambo ya somo soki eza ya somo to lobaka ateno eza ya somo. Makambo soki eza ya koinda ezalaka toujours bien toye tolobi ke no makambo yo eza ya koinda, makambo yo eza ya kobeba, makambo yo eza ya pasi pe mawa eza bongo. En tout cas la famille kande boyebi lelo mama Étoiline ayeli bino lisusu mama Loro Mbongo ebela batu batuna kinga balobi mama Étoiline ça fait un bout de temps oyo oyelaka biso lisusu masolo ya mama Loro Mbongo tolingi toyeba nini ezoleka na vie ya mama na biso Loro Mbongo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki dossier ezali nakoya, soki ya koloba ezali nakoya, soki ya kobetela pe sete ezali nakoya po ezalaka toujours mosala nanga ya koyaka epai na bino po nakoya ko partager elongo na bino. Lelo na yeli bino dossier ya mama na biso Loro Mbongo, na yeli bino makambo ya mama na biso Loro Mbongo kande boyebi makambo sur makambo, dossier sur dossier. Mama Loro Mbongo qu'est-ce qui se passe eza nini bandeko nanga. En tout cas kande tolobaka tielanga j'aime, commentelenga, partagelenga ekosala malamu. Lelo na ye na dossier ya mama Loro Mbongo kande boyebi nga soki matière ezali na yaka, soki ezate na préféré nanga na vanda kande boyebisaka biso lamba lia lala na okende penza na lali nanga na ndenge ya bien. Lelo toye na dossier ya mama na biso Loro Mbongo. Mama na biso Loro Mbongo ayaki ko briser moi silence na ye sur son mariage. Et sali moi mbutu makasi, la plupart de gens
bakomi ko mituna est-ce que mama Laure Mbongo babala ye to ye muto abala mobali na ye? Est-ce que mobali penza mama Laure Mbongo akonsideraka ye to akonsideraka ye te? Est-ce que mama Laure Mbongo azalaka penza heureuse na libala na ye to azalaka na ye heureuse na libala na ye te? Wana deja eza mituna oyo bakongole ebele bazo mituna. Kande boyebi, en tout cas, avant na continuer kosala analyse, na otiela bino mwa interview ya mama Laure Mbongo na otia yango sous forme ya audio, na olinga penza batu nyonso balandango, batu nyonso bayoka nini mama Laure Mbongo alobaki et pourquoi batu lelo bakomi kotuna mama Laure Mbongo ba question ebele. La famille, ngana lobaka toujours na ba star ya mboka na biso, s'il vous plaît. Tango bozo kendaka na ba plateau, parce que boyebaka batindelaka bino ba message, babengaka bino pona koyebisa bino ke no toza na besoin boleka na plateau na biso. C'est vraiment important avant bokende bo se rassuraka que bisika nazo kende kuna ba question ekozala. Bisika nazo kende kuna ba kotuna nga ya kotuna. Est-ce que je suis prête na ba mituna na bango to ekoyindelanga to ekobebelanga? C'est vraiment important. Poto boy na biso tango bokendaka kuna bakomi kotuna bino mituma bolobi makambo ekomi kotia bandeko ebele qu'est-ce que c'est na ba mitu eza lisusu bien te. Neti dossier ya mama na biso Laure Mbongo eye kotia qu'est-ce que c'est na mitu ya ba Congolais ebele. Ba Congolais ebele bazo mituna lelo, est-ce que mama Laure Mbongo penza mobali na ya bimisa ye mbongo pona kobala ye? To ye moko mutu akenda penza epa ya mobali abala ye moko penza abala mobali. Pourquoi? Parce que na ba interview na ba question elekaki kuna mama Laure Mbongo makambo ye moko kuna alobaki eye kosala ke bato ebele bakomi na ba qu'est-ce que c'est, bato ebele bakomi komituna mituna mama Laure Mbongo babala ye to ye mutu amibala ki ye moko to ye mutu abala mobali. En tout cas, la famille Tolanda Sport et après nazotie la bino audio mama Laure. Yasika eye ya kitoko eye Glad Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa. Sikoyo na Glad Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyokwa makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glad Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon. En tout cas, benga Glad Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glad Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glad Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glad Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Mutu na mutu aza na kwena epi baleki nanga bazaka wati eti emeraude nata utambola na esisaki nanga ti place nyonso na okende nazaka na mwana na kewa na mwana tokewa na mwana tozonia na mwana ka bongo. On dirait pe na concert wana ya 2017 ozaka mwana. Je pense que ekoza la pe nazaya na mwana. Donc nazaki place nyonso nazotambola nazana mwana na bana nanga nazotambola parce que pona nga naza koloba na osa la carrière, la famille en même temps. C'est très compliqué, mais tous ces bancs la période c'est ça. Il faut linga. C'est pas
facile papa maintenant comme elanga aux place mona bato faut se retirer pour faut ça devoir bana baza mike muta osala devoir azate muta ko aider na devoir azate boza ce qu'il faut luka place mo bozo solo là on a dit quoi wana bani makabaka ba WhatsApp ezaki na noté il faut bozo solo ka na téléphone kaka tout ça là nini omusumona la bi bo benga moto tel bo aoya ko aider bino donc c'était compliqué mais soko lingi au monde que vouloir ezaka pouvoir amour ezaka pouvoir le quoi na lingaka le fait d'être épouse le fait d'être mère le fait d'être servante de Dieu artiste na lingaba domaine na nyonso je fais de mon mieux pour que équilibre ezala mais après nzambe ko sala biso grâce na ba prière to bana ko senga nzambe pesa biso bato malamu bakokoza la paix na bana parfois toke ezaka tout toke biso mi balé mingi donc sur 2 voyages osali après tolobité habiter ngafona tika la toro yo kendo yemba et tom neti boye to bana kende ngana okende to kende ba viser bimi to kende Luanda ba concert a munene na Luanda to tiko beta concert a munene penza habiter là mwana kende zate imprimerie il faut te déménager il faut qu'il y ait des musiques de manière à ce que l'équilibre paix et ça na famille ça là parfois on voyager sans papa et si qu'on a comment voyager sans alors politique ils ont une influence dans ma carrière na bino bon politique ils ont toujours une influence dans ma vie d'une manière ou d'une autre parce que mais tous vivre boito vivre na carte politique pour mboka sozo tambola bien té bon mon appel moi déséquilibre quand me sala ma bien té parce que beaucoup de bana la piraterie voilà nous a sécurisé té voilà ce mboka sozo tambola bien té en même temps né tous ça lokola ba éducateur c'est-à-dire à travers musala na biso na ba politicien na ba tout nyonso bazo bénéficier nango donc moko boza kaka boyeba balobi ni kuna surtout en tolanda bino top tolanda bino la mutuka omona totie bazo les débats kotisanga na ndako en fait maman la tout par rapport à la fréquentation OK oza moto ya bato parmi les politiciens, les kondi, basi na bango, bana na bango, bafane na yo. On a problème par rapport à ça. Maman Olive. Maman Olive. Mutu aza na kwena et puis baleki nanga bazaka wati. Neti emerald, nata utambola na isisa kinangati. Place nso na okende, nazaka na mwana, na kia na mwana, to kia na mwana, tuzungi na mwana. Kabongo. On dirait que le concert en 2017 je pense qu'il y a la peine na mwana donc nazaki plus nous nazo tambola nazana mwana na bana na ngana zo tam parce que pour ngana naza koloba na osa la carrière na famille en même temps na osa la c'est très compliqué mais tous ces bana la période de classe c'est ça il faut linga c'est pas facile papa maintenant comme elanga oza place mona bato faut se retirer pour faut ça devoir bana baza mike muta osala devoir azate muta ko aider na devoir azate boza ce qu'il faut luka place mo bozo solo là on a dit quoi wana bani makabaka ba WhatsApp ezaki na noté il faut bozo solo ka na téléphone kaka tout ça là nini omusumona la bi bo benga moto tel bo aoya ko aider bino donc c'était compliqué mais soko lingi au monde que vouloir ezaka pouvoir amour ezaka pouvoir le quoi na lingaka le fait d'être épouse le fait d'être mère le fait d'être servante de Dieu artiste na lingaba domaine na nyonso je fais de mon mieux pour que équilibre ezala mais après nzambe ko sala biso grâce na ba prière to bana ko senga nzambe pesa biso bato malamu bakokoza la paix na bana parfois toke ezaka tout toke biso mi balé mingi donc sur 2 voyages osali après tolobité habiter ngafona tika la toro yo kendo yemba et tom neti boye to bana okende ngana okende
tokende bavise ebimi tozokende Luanda baconcert ya monene na Luanda touti kobeta concert ya monene mpenza habite lor moyen nakende eza te imprimerie il faut te déménager nakotika bato te yo il faut kende musique nga natika losala odon tokoma kosala ndenge wana de manière à ce que équilibre mpe eza na famille ça là parfois voyager sans papa sikoyo nakoma voyager sans alors politique ezalaka na influence nini na bacarrière na bino bon politique ezalaka toujours na influence na bavie ya bato d'une manière ou d'une autre parce que nde tozovivre boye tozovivre na kati ya politique mpo mboka so ezotambola bien te bomona mpe mwa déséquilibre makambo ezosalama bien te soki banaolela piraterie voilà oza sécurisé te voilà soki mboka ezotambola bien te en même temps nde toza boye toza lokola baéducateur c'est-à-dire à travers mosala na biso na bapoliticien na bato nyonso bazobénéficie nango donc heure moko boza kaka boyeba balobi nini kuna surtout tolanda bino top tolanda bino na mutuka omona totie bazo les débats kotisanga na ndako en fait maman la tout par rapport à la fréquentation oza moto ya bato parmi ba politiciens ba konzi basi na bango bana na bango bafane na yo wana problème par rapport à mususu bamoni maman maman Olive voilà de retour la famille na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda ebela batu biso nyonso touti koyoka makambo ya mama na biso Laure Mbongo azobeta lisolo ndenge abandai konyokwama na bana na ye tango abandaki kobota. Soki lelo na yeli bino dossier oyo c'est parce que la plupart des gens bazo mituna tango mama Laure Mbongo abandai kobota abando bota ye moko mobali na ye atikala kozala te po toyebaka biso nyonso ke soki mwasi azobota mobali fo azala wana po bana wana bazalaka kaka ya mwasi te bazalaka bana na ya mwasi na ya mobali bino nyonso soki mwasi aza disponible te mobali fo ozwa relève soki mobali aza occupé mama il faut ozwa relève sikoyo papa Christian na bata wana azalaki wapi papa Christian na bata wana abandeki kosunga mama na biso Laure Mbongo te papa Christian na bata wana atikela charge mama Laure Mbongo yango penza mituna bandeko na biso ebele bazoya kotuna lelo kande na lobaki na ibandeli toyebi ke papa Christian aza mobali moko oyo azalaka penza bien pona mama na biso Laure Mbongo papa Christian azalaka na bolingo makasi envers mama Laure Mbongo et je suis sûre et certaine que onyo soboyoki c'est parce que mama Laure Mbongo a préparé quitter makamni na koloba et puis ayeba quitter que non makambo ekozongela ye atikala koyeba te donc pona ye surtout na Congo biso ba congolais mingi tomona kaka na couple soki mwasi na mobali baboti ezalaka mingi mwana aza ya mwasi et pourtant ezalaka bongo te mwasi na mobali soki baboti ata soki baza ba marié te mwana aza ya bango nyonso mibale pourquoi parce que lelo soki mwana alinga bala tolukaka toujours famille ya papa surtout mwana mwasi il faut bokende oluka famille ya papa ata soki papa akima mama nde abokola mwana me boyo kaka il faut bokende oluka famille ya papa pour que mabe ekomela mwana na ndako libala te ezalaka réalité donc il faut kotia yango na motu mama na biso Laure Mbongo par sa façon de parler alobaki bien te peut-être qu'il fallait signaler ya kolobata ke non papa Christian na bata wana talaka musala moko ngandi faut na kende déplacement il faut na kende na mwana papa Christian il faut peut-être atikala na ba omuke mosusu musala na ye ezo permettre yete parce que genre ba interview a bongo ebimisaka toujours ke mobali aza mobali moko asungaka mwasi na yete aza mobali moko ye ayebika kobotisaka mwasi po ba makambo wana tomona kango mingi ezalaka ka papa wana musala na ezalaka kobotisaka mwasi me ye moko akipaka bana na yete eza pasi ya sika ya kitoko Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbeto
mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazonyokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, oza na besoin ya mutuka, oza na besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara. Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.